Vraiment, shalom, shalom na bana nzambe nyonso esika bozali. Vraiment, naye kaka ko remercier bandeko nyonso tu oyo basoutenaki biso na concert tozalaki nango le 15 avril. Mpona kobanda nazosenga na bolimbisi mpona yebiki bandeko mingi bakotuna papa biso alati net mpona nini nalati net parce que miso esalanga mwa mpasi ya mopepeleka makasi mpepela makasi peloti sikoyo libanda biso awa na Afrique du Sud na Cape Town limona biso eza pena bien te mopepela makasi donc yango wana esengaki na lata net parce que miso esalinga mpasi soki na lati net te nakokoka te wanopangusa miso esalinga mpasi pe mopepe merci na bamessage na bino botindaki na ndenge boremercie biso na ndenge bosoutenir biso na événement tozalaki nango le 15 octobre oyo elekaki yango wana vraimen totikaki mwa pause tozwaki mwa repos moke totikala na bato bapema bato balandaki concert oyo bazalaki na salle oyo bolandaki concert te concert na biso ezobima semaine prochaine soki nzambe asungi obima déjà na Facebook na biso toza na version moko tokotia na Facebook version mosusu tokotiango na YouTube donc toza na deux versions ya image donc moko eza na Facebook moko eza na YouTube olingo ozwanga na Facebook obeti Blaise Senga Nzinga omonanga na Facebook otindelinga demande na orépondre yo comme ça okolanda yango soki olingi otinda demande te okolanda yango kaka na Facebook na biso et puis la page na biso Facebook les amis des frères Blaise Nzinga ozwango mpe kuna soki ozwango kuna te na YouTube na biso eza Shilo Cinéma TV ou Shilo Cinéma Gospel Music TV donc omona ngo obima omona photo na ngai à partir de wana okolanda concert mobimba ndenge tobetaki ndenge elekaki donc semaine prochaine soki nzambe asungi ou mois prochain soki nzambe asungi ozozwa yango wana vraiment naye kosenga merci na bandeko nyonso tu oyo basoutenaki biso mingi na paster oyo basoutenaki biso vraiment makasi tozobandela na bango papa Adolphe esika aza na retreat nakosani koremercier na live na tosala na Facebook papa Adolphe vraiment merci nzambe apambola yo paster Adolphe na retreat église ebandi na mosika mais nayaki vraiment ezalaki na onction moko ya kosakana te ntango tozalaki wana na paster Gitibala mpona kokumisa nzambe vraiment merci na support na bino na soutien na bino kopesanga espace koleka na église kosala promotion mpona concert merci na apôtre Kandolo na Salt River na équipe na mobimba pasteur Bobo papa Alain papa Yannick papa Jean-Marie staff mon équipe mobimba ya église vraiment merci na ndenge bosoutenaki ngai na babiye bosombaki merci na soutien na bino merci na baprière oyo bosalaki koprier mpona concert oyo eleka malamu merci nzambe apambola bino apôtre Kandolo na équipe mobimba ya Powerful World Ministry nzambe apambola alongisa susu ya mingi na nyonso oyo bosali mpona ngai frère Blaise Nzinga epuis na groupe Shilo Gospel mobimba merci na baministère nyonso tu ya groupe Shilo Gospel parce que basacrifiaki bata na bango ebele mpona koya barépétition tokopare journée wana eleka ndenge eleki ezalaki facilité mais nzambe asungaki tobandaki malamu tosukisi malamu tobeti mpe concert na biso malamu merci na biso na couple pasteur Eric Yayo na mama Didi Yayo na soutien na bango oyo bazali nango mpona mosala oyo tosali na ndenge basupport biso concert eleki malamu makamasi eleki malamu vraiment nzambe azongisa bango ya mingi elongo na bandeko nyonso to bazalaki na intercession mpona koprie mpona journée wana merci na pasteur Alain Kazadi na mama na biso Rebecca couple pasteur Alain Kazadi mama Rebecca nzambe azongisa ya mingi merci na église ave mobimba na ndenge boyaki kosoutenir papa Blaise Nzinga bosoki babiye boye kosoutenir papa Blaise Nzinga na événement oyo esalamaki le 15 octobre vraiment nzambe apambola bino bisika bozali nzambe azongisa ya mingi bozanga te boya susu to célébrer ensemble ekozala bien
topesi merci na biso na mama top wato mokonzi ba mama oyo atikaka fois Blaise Nzinga te. Topesi merci mingi na soutien na ye na ndenge ya soutenir biso na événement oyo kosala so ba publicité mpona événement oyo kobenga bato baya na mosala ya Nzambe. Moto nyonso atiaki loboko na ye mpo concert oyo eleka ndenge eleki. Nzambe azongisela ya mingi, Nzambe apambola afungoli baporte ebele. Merci na biso na président José de Londres na soutien na yo. Merci na nyonso kosalaki kozwa ntango ya kosala video mpona promotion ya concert na mboka libanda esika ozali. Biso toza na Afrique yo na Europe osali publicité mpona concert. Merci na la patrona Ferola patrona oyo asoutenir mpe concert na biso oyo du début jusqu'à la fin azalaki toujours kosala sur la promotion. Merci na mama Blondel na Brooklyn. Merci na Bellevue Matondo na Kenya. Merci na bandeko nyonso oyo bosoutenaki biso na promotion mpona concert oyo tokosali te. Merci na papa oyo toangesaka mokonzi ya bilili oyo azali conseiller privé ya papa Blaise Nzinga. Merci na mama Solange Milambo nakosali mpe koremercier mama Solange na live na Facebook. Merci na mama Solange Milambo pour ye nde tobandaki na ye badémarche ya makambo ya concert. Tobandi yango makambo nyonso tu tokendaki nango malembe ti toyaki kolonga yango toyei kozwa salle oyo tobetaki yango concert. Merci mama Solange oyo azali secrétaire ya groupe Shiloh Gospel Music. Merci na papa oyo toangesaka oyo azali conseiller ya papa Blaise mpe ya groupe Shiloh Gospel Music. Merci na staff nyonso tu ya groupe Shiloh Gospel Music oyo nyonso bapaster baza na kati ya groupe ya WhatsApp. Merci na soutien na bino. Nzambe azongisela bino ya mingi. Merci na biso na Pasteur Dorea mosali na nkolo na kati ya kine oyo batiaki toujours concert oyo na maboko ya Nzambe. Merci na Pasteur Fifi, mama Pasteur Fifi oyo aza na Congo na bapriere nyonso oyo osalaki mpona journée ya le 15 octobre. Vraiment journée wana ezalaki journée moko magnifique parce que basali na Nzambe mingi bakotaki makambo yango batiaki mpena makambo yango na je donc bakotaki mpena bapriere mpona événement oyo eleka ndenge oyo moni elekeli wana. Vraiment merci na basali na Nzambe nyonso. Merci na Pasteur Frank oyo azali président ya Lisanga. Merci na soutien na yo. Merci na nyonso tu oyo osali na présence na yo na bapromotion bapublicité. Merci Nzambe azongisa ya mingi na bacollègue na yo nyonso te bamusicien bachrétien oyo toza na bango na Afrique esika baza libanda oyo basalaki promotion oyo basoutenir ngai oyo babengaki bana kotuna nga baposition. Vraiment Nzambe azongisa ya mingi na nyonso tu oyo osali po ete journée oyo eleka malamu bamisien nyonso tu ya Lisanga. Nzambe apambola bino na présence na bino na kati ya salle. Vraiment namonaki ndeko na nga Bobo namona ye kala nasepelaki makasi komona ye na kati ya salle. Vraiment malgré nazwaki ta kokutana te mais merci ndeko Bobo. Merci na bandeko nyonso tu kozebele wana ntango bakombo eza te so na bosa misu ezala be. Merci na bandeko nyonso tu bacollègue na nga nyonso tu oyo bozalaki na salle bonimia kosomba babie na bino mpona kokota concert. Merci na grande sœur na ma propre Pasteur Fifina na kati ya Luanda. Vraiment merci esika bazali wapi na mama oyo aboti biso mama Isabelle Senga oyo ayaki kotala bino kuna na Luanda esika bozali. Vraiment merci Nzambe azongisa ya mingi na bapriere nyonso bosalaki kobenga ngai koencourage ngai kosoutenir ngai na bapriere koprie mpona ngai. Vraiment merci bapriere na bino Nzambe exauce yango akokisi oyo esengelaki akokisa mpona journée wana eleka malamu. Merci Nzambe apambola bandeko nyonso tu oyo bandima kosoutenir journée oyo. Nzambe apambola baoyo nyonso tu basombi babie na bango bayaki kokota concert ezalaki facilité oyebi notiki na watanga oyo oyekaka mpona tokomisa Nzambe ensemble. Mosusu baki na banzela bango mosusu basali makambo na bango mais bino bosombi babie na bino boye mpona to célébrer Golgotha ensemble. Vraiment Nzambe apambola bino. Nzambe azongisela bino ya mingi. Tozalaka na préparation album na biso Golgotha oyo tokoki koyela bino susu année prochaine. Album Golgotha eza na 6 titres donc mois prochain awa tokobimisela bino nzembo ya liboso ya anglais I worship you Lord. I worship you Lord ezobima tia nzembo ya anglais ya Frère Blaise Nzinga. Tomikaka basala na biloko mosusu ndenge kaka ezalaka tosali featuring nango na mama Solange Milambo. Ozozwa yango bientôt là na début ya mois awa ya novembre déjà bokozwa yango. Après na décembre tokobimisa
nzembo mosusu wana ozala louange oyo kobima na décembre mpona tokumisa susu nzambe. Bongo na janvier tokoyela bino nde nzembo Golgotha. Donc Golgotha nde titre yango tokobimisela bino yango na janvier. Donc tozwi Golgotha na janvier. Na février tokopesa susu nzembo mosusu oyo ekobima titre yango ezali Molimo Santu ekobima. Apres yango toza susu na nzembo mosusu ekobima na kati wana nde tokobimisa yango le 1er avril. Bongo le 7 avril nde sika tokobeta banzembo nyonso tu live, tokopresente bino yango live. Donc esenga bozanga te bana na nzambe nyonso boya le 7 avril. Bao bozangaki na concert le 15 octobre na bao bozalaki na concert le 15 octobre boya biso nyonso tokutana sikoyo le 7 avril oyo tokocelebre susu tokoyeba banzembo nyonso tozobimisela bino kobanda novembre ti tokoma avril. Tokosangisa yango nyonso na oyo ezalaki ya bomba mokili compliqué tosangisi nyonso tu topresentele bino yango le 7 avril mpona tokomisa susu nzambe kozanga te. Basponsor oyo bamonani deja baza wana bazose prépare mpona sale nini concert ekozala. Yo mpo olingi osoutenir biso, olingi osponsorze biso na eloko moko oyo omoni ekosimba na mokolo ya concert, olingi olata bamusicien, olingi olesa bamusicien, olingi oza charge ya transport ya barépétition ya bamusicien oyo nyonso olingi osoutenir mpona journée wana mpo mosala nzambe ekende liboso. Contacte biso na numero na biso yango wana plus 27 68 49 23 613 mpona bato ya libanda plus 27 68 49 23 613 mpona bato baza na Afrique ici 068 49 23 613. Okomeli biso na WhatsApp, obengi biso na appel normal, obengi biso na WhatsApp okozwa biso. Okomeli biso na Facebook Blaise Senga Nzinga okozwa biso. Kuna nde tokosolola oyebisi biso olingi osoutenir biso na nini. Toza na besoin na bino basponsor boya mpona baalbum banzembo mpe mpona baévénement oyo bolinga bosponsorize biso. Botala baimage ezobima kala te ya concert tokoti kobeta bino moko botala nde mosala esalami. Soki bosoutenir biso tokosala susu mie koleka oyo tokoti kosala. Vraimen nzambe apambola bino nyonso tu, apambola bana na ngai nalinga bango mingi baza na bana oyo Papa Blaise Nzinga aboti. Papa Blaise Nzinga aza na bana moso amona lisusu Papa Blaise Nzinga aza na ye kaka ndenge azomona ye. Papa Blaise Nzinga aza responsable, aza na bana. Donc napesi bana na nga bambote babizu bisika nyonso bazali ntango bakotala video oyo. Vraimen nzambe azala na bino bandeko na nga nyonso esika boza ebele, famille na nga mobimba partout esika bozali napesi bino bambote bakamarade bayaya baleki oyo nyonso bolingi Papa Blaise Nzinga na oyo boyebi te. Vraimen nalingi bino mingi. Tokutani kaka le 7 avril na concert tokozala nango. Kala ta fiche kobima koyeba place nini kozala, salle nini kozala, somba billet na yo na mbongo moke oyeka kosoutenir mosala ndenge botosala le 15 avril. Nzambe apambola bino. Tokutani na mbala nsima. Bientôt boza kozwa concert oyo outi kobetama le 15 avril. Bientôt bozozwa yango, bokolanda yango, bokosepela bacommentaire na bino kosala biso bien, boencourage biso, boyebisa biso nini esengeli tosala, tokosala yango mpona mosala ya nzambe ekende liboso. Vraimen tika nzambe apambola bino na kombo na Yesu.